wana bouti koyoka ezali à l'occasion ya descente ya Maman Olive Lembe Kabange mère possible ba charisme ebele awa na quartier Mokali na commune Kimbanzeke pona kotala ndeko Pichu Nzau oyo lingana facile elakisaka mikoleleki na cadre ya SOS botala tango akitaki pona ko surprendre bango tango kutu bazali nanu kolamba fufu ye moko mère possible amemeli ndeko basani ya fufu kokamwa pe awa ndenge amemaki mwana na bango akipa na yete toujours mère près de ses enfants oyo zali ndoto te mais mobanga ya surprise agréable oyo mama ya ba congolais nyonso asalaki mwana na ye ya Congo na quelques secondes ya pamba chef coutumier akiti na terrain population esopani lokola bambinzo quartier ningani tango lokolera okita ya mère possible elelaki awa sima ya masolo botala ndenge bazali kokotisa ndeko ya Congo na kati ya ambulance oyo kutu première dame na motema mawa oyo abotama na yango atiaki pe maboko po ete bakotisa ye na kati ya ambulance sans bousculade mbala moko destination hôpital Marie Biamba Mutombo awa na Masina esika bakosalisa ndeko Pichu Nzau na compte ya première dame ye moko boyoka lokole mama onde na lelela ki mama yo susi na biso nzambe ya pambo peza pambo anyos oya ingasala pona mobile na ngai nzambe bakisa ya mingi kolika nzambe bakisa na sepeli pena mama oka mama ndenge na lelaki aye pena na place oyo nazalaki na ndako aye kozwa ngai ne aye komna ngai awa na hôpital ya Liberté ya Mutombo ndeko ya Congo toyebisaki bino ke première dame ya RDC Maman Olive Lembe Kabange mère possible ba charisme ebele azali penza lipambo lipona RDC koleka diamant or pe ba pierre précieuse mosusu oyo auti kosala elakisi penza ke alela bana na ye ya Congo pe susi na ye ezali kaka ya koluka bolamu ya ba congolais nyonso exemple à suivre yango oyo parce que motema ya boye ya kotambola na quartier Mokali oyo ezanga lumière pe na ba 21h na kati ya butu makasi eteya bino ha nan bo moniteur bokomona ya minen lisusu parce que alembaka te na kosala bolamu asal la mele internationaliste. Jambo yenu. Jambo sana. Nafurahi. Mama nasepeli mingi komona bino. Parce que bido de bobota wa biso. Jo mwenjo mwe tuzalaka. Bomemaka biso pendant 9 mois na livre. Tuchungaka 9 mois. Bit bena ya tourner na ngai oyo na ye na est. Na lobaki non. Na beta concert, mwanda muona kozwa. Kiloko yenye nitapata Na kanisa pe bino. Ni wakumbuke wa mama. Nasepeli mingi ndio lobike okosala message ya lutte contre la violence. Tulisumbulikaka sana. Asante baba. Tomona kipasi mingi. Merci mingi pona message wanakopesa. Asante baba. Mungu akusaidie. Maman. Merci mingi mama. Na wewe merci baba, Mungu akusaidie. Merci mama. Mzidi kututumia matibabu si baba kaji bali tubakaka na tukavunjika na magonjwa mbalimbali bakaenda banatuachia nayo. Asante baba. Del baba basala kibiso violence tikala ki bandika bakajori teningo moni na ba maladi msusu ebele donc yango tozola ndao. Maman, na geste mkeo na sali kuza ba mama. Kwa hii geste kidogo nyemi na waletea wa mama. Même ilama ya mwili bomba baba ya mwili pesa mwe vale. Ile nguo njoo nafinikaka mtu. Parce que soki lambiza tina mtoto wa mtu. Sababu kama mtu hakuna heshima. Banda kusaba action wana. Mbele wafanye ile vitendo vile. Balongola kibilamba na. Wale watosha manguo. Yango ngana yuko sumisa bilamba wana. Njoo maana mimi nakia warudishia. Des issus de viol.
ozaki viola kumulona Chikuru Rehema Ndeko sikoyo nakaya mwana wazali mwana yokaka paske ye mtobuti na libumu na yo huyu ni mtoto wako juu njoo batela mwana malamu moni mutasalaka mutu eza nzambe paske yamosusu akosalisa makasi mpona ye ayebi ke yoza mama na ye mama na ye ezali yo so okanisi kaka makambo wana onéglige mwana te mutu asalaka mutu te nzambe nde asalaka mutu do ndenge bina libumu aza mwana na ye eza na morale kosima bino aza mingi bandeko babolingo na banzi ete bino moko bowuti komona na babilili mpe bowuti kolanda mpona kotalisa bino ete banani oyo bazali na susi ya mboka na biso RDC. Bozali komona bato mosusu oyo bayaki koluka mwa vi na bango na poto mwa moke oyo bazwi bake na Kongo bakomi kosunga bato na nzela ya ba ONG wana nyonso tu mpona kolakisa ete bandeko babolingo moto azali na susi ya mboka ata na ba acte ya mike ba geste ya mike ekomonana. Me bato oyo bazali na susi ya mboka te bango nde balukaka ba occasion ya makambo kaka ya mabe mpo nde baluka ndenge nini ya kolekela mpe ya kokosa ba histoire. Bandeko boyebi na mokili oyo soki ozali kaka moto oyo ya motema mabe ki motema mabe na yo mpe ekomonana. Bomoni lobi awa ntango coup d'état esalamaki balingaki kosala coup d'état epai ya les rais po ete bato ya mitema mabe oyo balingaki ete les rais akitisa moto na se. Dieu merci lelo les rais azali na bomoi. Ntango bato wana basalaki bamakambo wana tomonaki ndenge nini awa na poto bato bagangaki mpona koloba ete Joseph Kabila akufi. Tomonaki yango mpe mokolo mosusu lobi awa journaliste moko aye koloba ete Joseph Kabila azali hospitalisé gravement bolandela information nzoka nde bamakambo ya lokuta mpona koyebisa bino bandeko babolingo bato oyo ntango balobaka makambo mpona baninga bayebaka te ndenge balobaka ete tyaku lizwi ndeke tyaku koseka te libanga lizwi ndeke tyaku koseka te. Lobi awa ntango tozwaki basango oyo ndenge na minito tozali koloba Ngwanda azali plaqué na mbeto ya hôpital. Bandeko ntango biso totomboli mongongo tolobi ba information wana esika bazalaki pulupulu mpo ete bango balingaki babomba likambo yango bango balingaki ete eleka kaka bongo. Me ndeko soki Ngwanda azali na hôpital eske komi interdit mpo baloba yango? Ntango bino bolobaka makambo ya bato mosusu oyo bazali na bahôpital wana nde ezali normal, wana nde en tout cas ezali kitoko mpo ete soki Joseph Kabila azali na hôpital botomboli mongongo bolobi wana nde problème eza te. Soki mama Olive azali na hôpital botomboli mongongo bolobi wana nde problème eza te. Mais soki Ngwanda le Terminator akoti na hôpital tomeki koloba yango wana nde komi problème. Tala botika ba intimidation na bino, botika ba intimidation na bino, bino bokanisaka bino ndenge bozali wana, bino bozali wana bokanisaka ete bino nde bobangisaka mokili. Mais toyebisaka bino bino nde kudu tango tomonaka makambo ndenge bosalaka tomonaka bino mpenza ke bozali ba vrai criminel, ba vrai comédien mpe ba vrai aventurier awa na poto. Parce que na minute biloko bino bosalaka ko
soki mpenza balobi ete bazwa bato ya mayele bavanda bakomona bino bozali nil. Bandeko oyebi ko soki omoni moto azali kolela ya mboka na nga boye bamama viole banini soki solution elingi ezwama batomboli mongongo ya force moko ekende pwede omoni lisusu moto ngo aboti likambo force wana elingi ya mpo basisa biso bakongole ndeko azali moto oyo ya motema mabe azalaki nde kolinga koservir makambo ya viole wana mpona baintere na ye sikoyo amoni ete balingi bazwela yango solution mpo ete makambo ya na baviole ezala stoppe bake baboti histoire mosusu barwandais wana me bakoye basangana na forme sa bakongole mpo ete baboma bakongole nyonso basilisa bango bandeko ntango bango balobaka ete barwandais balingi baextermine bapeuple congolais na Congo mobimba bato ya mayele bomitunaka barwandais même totiangaka na armée rwandaise baza combien de militaires oyo bakoya mpo basilisa Congo mobimba ndenge bango balobaka Rwanda ekokota na Congo combien de fois ekozwa combien de temps mpo ete barwandais wana basilisa biso bakongole nyonso bomitunaka te. Alors est-ce que ce qu'on tourne même bateau baganga 8 millions de morts, 8 millions de morts, oui, 8 millions de morts. Tant tout na bango lelo. Nombre d'habitants. Oye bazali côté à Kivu na Est. Tozwa gaga obanda na Goma ti na Uvira. Bazali combien de millions? Alors tango bango balobaka 8 millions de morts. Est-ce que nombre na bango balobaka ezalaka juste? Pointe bango bakoma kozwa meme nombre ya bato oyo bandeko ebi bautu oyo tango Mzee Kabila na Afdel bakotaki bautu oyo babandaki kokufa na ndenge ete ba affrontement ezalaki entre bautu na batuti oyo babandaki kokuta na kobunda. Boyebi ete bango bakoma koutilize yango comme ete bato wana bakufaka bazalanga bakongolais. Mais babosanaka ete bautu mingi bakufa kote ya este wana oyo bango lelo bakongolais bakoma koloba ete baza bakongolais te. Bandeko yango tolobi ete ntango bino bolobaka ete biso bato ya Zumel mil tozali bazoba oui tozali bazoba me na minito tozali koyebisa bino kaka makambo bino bolingaka kokosa na bapeuple biso nde moto todekouvraka yango mpe totombolaka mongongo mpe toyebisaka na bapeuple yango nde eloko egenaka bino esalaka bino nde motema pasi ezali pasi mpe mawa papa Roger napesi yo maloba